Popolipo, gentil, pour Mikolo yo méché zate, gentil, promotion, Buka mona, Buka Kwikila, Betuni Baou déférence, Yena, Lumbutu, mais non, ça s'agit Zenanji. Donc, les lots na rolo bébélé, wala lobina chilari na nenga babeya. Les lots na rolo bébélé, parce que famille Libota, événement, ils ont moko, rendez-vous, ils ont moko. En tout cas, famille Libota, tout là, la ponga ba bébé. Tolobaki torola mukati les 4. Les 4 peut-être torola mukaboe promotion film. Donc, madame Nabino toro kipa ngata la 2028. Pour toi, on a tenté. Alors, merci beaucoup de ma famille Libota, tout besoin d'abisso à travers le monde. Oh, Ezali Abino, Papa Koulouta, famille Libota, ni beauté, ni éclat, Mobali ya taille S, Moutamboumana Zolo di Dylan Moulangana Pointe, Rogeline Kabouala, là où repose le cœur du chef. Bon, aussi Ligini. Alors, bandeko, tout besoin d'abisso, na chaîne Nabino, surtout na moi, na souka ya famille Libota, ya yemoko biakazanga. Lelo tout à lelo esaye. Robe de la gloire de Ebisibido, impact na idéologie bandeko. Biso to zaba mutu montre. Ya omo ina bisa kabino ba famille bota. Boza na bino kimia. Madame Bellevue za na bateau ya sir bandeko na sir. Ba ya pona ko lesa bana na bango tangisa bango na ba mbongo ya masumu te ba fingela ye bateau rien. Biso promotion des promotions. Likambu ya le 29 mars oyo. En tout cas, impact est dans internet, impact est dans l'élo, et venez à moko. Showbiz. Tous continuer comme ça la promotion. L'élo tout il y a bien kazanga. Bon mona ki noko prince alekaki, bon mona ki ngaye Pamela Matondo ba komi na commentaire robe ane bongisi yo. Alors l'élo peut bien kazanga à la robe de la gloire. Merci beaucoup Nabino tout famille Bota en tout cas obi que mère Bellevue à la bafane. Famille Bota Brésil. Namoni message Nabino. Famille Bota ya Brésil. Namoni famille Bota Chine. Bakomelinga. Obi artiste oyo. Non. Artiste faux à la bouée. Famille Bota ya Égypte. Wanito Esther. Famille Bota ya Arabie Saoudite. Gigi Katema depuis Arabie Saoudite. Bien quand ça me fait compte pour chose à tes familles bota base tout. Boye ba ke événement biso to lo belaka événement. Bien quand ça. Mama na ngai danda mwana ya roi namba mwana ya sa majesté. Oh afi micro. Pasa lelo yo. Bakopa eleki. Balingise bazwaka mingi. Ngaye. Kaka ba détournement ya mibala baninga ya boye belé tika boye belé le 29 mars na showbiz bokoza ba désir wala zo pour avec Esther désir ya makambo boye belé tikicha cha bien kazanga obike robe de la gloire obike ba base so misano ki toko mbenzolo wapi na lula ki robe de la gloire pas Pamela en tout cas na ebisio ça va vraiment yonga pe abakité na ko rater robe de la gloire et puis mire bon wana déjà TV mire bon wana TV on a mona kana zo mona ngoto et ça magie Mundela change. Les gens minutes ba otala ba mona sport ndenge zoleka na mire. OK. Sport neto lo ba sport ezoleka. Sport eleka. En tout cas Mundela changer. Mundela changer. Famille Bota bosé belé donc moi autant comme la bino exacté poser les ba dédicacité poser des promotions promotion vraiment des promotion donc papa Koulou tout temps à la biso robe de la gloire oyo et ça va Nick Makaka pona promotion Madame Bellevue. Famille Bota partout dans le monde, place Nia tout boza. Il y a Londres, il y a France, il y a États-Unis, il y a Brésil, il y a Chine, beaucoup qui partout Singapour, Botswana. Famille Bota moi à États-Unis na États-Unis frère Nabiso Oyo Alino Soba.
Alino Soba. Motema ya Mama Tina. Motema ya Mama Tina. Donc couple ko bala bango ba famille Libota. En tout cas 10 ans mais bali akelumo. Bali akelumo moko. Yo ina na pa moko moni biloko libanda. Na comprendre te. Bon, bien ka sanga to solo nanu. Lelo yo famille Libota événement munene boye showbiz oyo na tuna ta question lelo. Yo za l'expérience au côtoyer ba musicien, au côtoyer ba comédien mo posa ki na kata comédie. Lelo yo zo salope moi ko banga te showbiz wana. Parce que ça mutuna pe o batu musu bazotinda nga na tunaka. Lelo showbiz wana tango mona ki malgré 7e anniversaire il y a Bella Production. Mais ba poni salle o eza salle mythique. Vraiment. Parmi ba salon na Congo lelo soko leki yango te aux artistes te. Vraiment. Na ba langa nzembo. Soki tokoloba ke ndeko na biso ansolozo asalaki on a compte comédien o ya diaspora. Mais lelo comédienne o ya vandaka na Congo amona ne ba putumbaka posona dendo. Mo pa moni pe cheke mo abeti matolo a signé showbiz ça le ondeni. Vraiment ne bandeli nazoki ma frousse. Ne bandeli maman au bangezala qui mais oyebi bien que le possible n'est pas famille Libota. Normalement, na ko na konga salo. Fanya beta. Oui ranson. Faire rigolo là. Ah madame Belleville. Maintenant on va na Poutine. Wana sa église. Église. Église ça mona musika. Église ko ya mona mwasi église. Tonga na fa ngabi ngona ya église. Amona musika. Na tonga atali showbiz. Boni ye madame Belleville abangité atie kuna. Et bon nga mona ko panzele sang. Na ko banga ni. Na ko banga te pour attendre déjà atali fulu abato azana parce que madame Belleville azana population. Oui, si. Ozomona azana population, azana bato yo bauta. Tout ça combien de continents en Afrique? 5. Bauta ne ba continent na tout baozala. Et puis moi d'autres to pesa ki na ebite soki omoni likanisa ndeni. Bato tout bakoya bayaka na ba drapeau. Bon na ba drapeau aussi. Ba drapeau ba mboko aussi. Ba drapeau ba mboko. Tala s'il vous plaît box abiso sonité pardon. Pardon, oyebi ko uti Chine, yaka na drapeau Chine. Oyebi ke outi Zanzibar. Baba bongo te. Zanzibar. Yango no lobi papa kulutu. Yaka na drapeau pays wana. Outi na RDC, ya elembo mboka ne papa kulutu azana ngo bo. Esala. Outi France, yaka na ngo. Oh, ça pour la biso batakin de tola tabo. Batakin tola drapeau Congo. Pour différence ezana ba inviter, pour ba inviter na biso to représenter pays na pays place Mouti. Place Mouti. To ça la bongo. Famille Libota Londres. Biso. Famille Libota munene za Angola. So komika na popular wana. Peme na mosquée. Bibish Kandeya. Na Mieti Shege. Oya ex danseuse. Etola mingedi. Anga kana Mieti Shege. So kana za famille Libota. Ya. Oko sentir banga pe na bina na Mieti. Mais quand elle m'a Belleville, on dit ba star rebelle na monaki ba vibrateur puis na ba sali ba commentaire. Ba musicien belé ba ça ba tourner ba star rebelle ba lingier. Omoni batu musu ba yebaraté, ya gérer cette aussi ba Mieti Shege, ba za ba icône, ba valeur parce que tant ba bina, ba nyama mike onyoto ba yelelo ba za. Asa pena légende. Ozomona asa grand légende mais atali Belleville ne connaît à mwasi. Avant d'abino. Asa pe burundaise té. Asa pe rwandaise té. Avant d'abi oh non. Il faut soutenir valeur. Ozomona, yango moni lelo bato belé vu que ba bi valeur ya madame Belleville. Ba bi qui est Poutine de l'écriture. Mouto aye ko longola atie innovation na kata théâtre. Amemi ya di nouveau na art na biso. Et boni bato combien de personnes au bazawa na baza mieux placé pour na ko sunga madame Belleville. Voilà. Papa Kulutu événement na zo bisa yo ko bela te. Likanisi nini oyo omoni par rapport ya prix to solo na prix. Prix oyo $10, $30. Batu mususu peut-être bakoya ko critiquer ba loba ke événement mo boye ba tiango moins cher, événement mo boye par là yo ko loba nini pona prix on na moni. En tout cas, ils ont likanisi mo ndiye artiste ayebi conjoncture za na mboka. Vraiment, omoni Maman Belleville a outi Rwanda te. Pour peut-être même sous kuna bango dollar et cause à la
na C. Biso dollar eza likolo. 28 000 francs madame Belva abeta yango calcul habité. Eza na ba famille mosusu 28 000 francs peso aider bango na banda ko bandia. Na koko lekisa mayele te pour l'examen. Pour ça batu mosusu achepe na 50 na 100 ou bien 150. Batu pe bakota na bango. Batu pe bakota. Ba oya na bango pas na puti. Mavandi habité. Il faut na kabola gloire nanga na bandeko nanga nyonso bakoya. Donc azo pesa mutu nyonso po madame Belvi pasa na posa tala ba fan oyo ye oyo na mona te. Voilà. Ba ya. Ba fan be ba tala biso pe to mona madame Belvi te. Siko boni madame Belvi soka tie biso $50 c'est que madame Belvi alingi biso to ya te. Donc ça na souci ya petit peuple. Ya petit peuple. Yango mona vana tali po soto vana tali ba mami tadi na soko tiele billet ça $50. Rien n'empêche. Oh, y en a eh. Na ba famille bota pe musu bazana Kinshasa. Ba maman wana ba maman China mabiela wana. Ato tie $200 ba oya. Mais elle va t'habiter. Mutu nyonso azala. Nyonso va participer. $10 seulement. Et puis VIP na biso, et ça $30. Talaka VIP $30. VIP $30. VIP $30. VIP pena $30. Somba billet. Mutaliboso. Premier ba deuxième ba classe à mbongo. $10. Somba billet VIP $30. Somba ka. $10. Voilà. Siko soki yo yete. Obi ke soko yeto sa mutia mabe. Quand la biso teke ma belle fille na 25 000. Pardon. Ka ba 3 000 kuna. Te yeba ozala wana pete. Yeba ozane wana. Ma mesa gérer pendant en tout cas. Donc organisation peneza. Te. Mutura mutazana tâche. Papa kulutu. To chaka makamnu nyonso tu na mesa. Po ya des fois pesa mutu mususu. Abeti mutu ape $10 n'est pas coquicité. Voilà to tala bakana. Azana posa mona ka madame Belvi na place wana déjà ba tonton bo bongisaka. Po bata bongo ba kozala. Te po biso meleti ba biso pe photo sombe la pe. To sombe la pe ba fan ba billet. Ngana 5 personnes. Il faut to sombe la ba fan ba billet. Ngana 5 personnes. To la ça pena différence entre Betuni Baou différence hier. Yana. Donc, tu sais pas tanzala mais toi pas tanzala. Tu sais pas tanzala. Mais toi la ranzala te. Toi la ranzala te. Toi pas ta passe mais toi la pas cité. To linga pe pas cité. To linga pe pas cité. Pour déjà to lo ba boye yaya. Pour samba te biso to ka na cadre promotion. Tande to zo loba affiche yangwane e ko baluka. Marie Janier. Maman se kayona. Na kosta. Geshoy. Mire Bongwana TV. Mire Bongwana TV ni par ailleurs. Mo banga la promotion popoli. Méchant. En tout cas, t'es mais le gentil. Gentil. En tout cas, venez nombreux na showbiz. Et puis babi 17h. Mais ngane nazomone la biso ba communicateur. Ba jalelo. Ba taché de presse. Ba mikala le roi biso. Biso tozali. Mutu ba kopenga commentaire abina lista kufa ka tango le ba mikala le roi biso. Ba mikala le roi biso. Po biso mota mikala ba fou de reine. Bi nga pena Belvi ourie. Donc tozala liboso ya showbiz wana mutu nyonso famille boto lingi oleki na micro opesi famille bote opesi pe olobeli moi liloba muke pona star na pona événement voilà et kotika tozo ba bien événement historique événement historique et puis la légendaire pour vous et puis na mila ya papa Fachi akotanga ke il y a une actrice Belvi Kandi a salaka spectacle na showbiz voilà et les caca. Et kokota na bila ya 2020. Bozo yoka. Danger. Si c'est ma tige. Tige ga kulu dazo pese là. Donc bien que zanga to sora na poto komo kende promotion na biso ya toi na makamka to loba promotion le 29 mars. Mais ngapi na oyebisa obike ya no fêter le 11 mars. Oui na yebi. Na bébé Gradi. Et Gradi Mbaya. Ya na Dylan Mulanga. Sikoyo ngaza posa ba souffler nga ba yembelanga Jileji bwa bwimpe. Ba yembelanga ngo le 29 mars na showbiz. Toyemba ko. Toyemba joyeux anniversaire vraiment. Toyemba on a balangi tout. Kaka Pamela oyemba on a giyaka. Botokolo gwambo. Biso na ba opeto kenaka ezaka mo ba accent. Ezaka ba ndenge moko kaka. Voilà. Alors tozo soki ça déjà promotion le 29 mars 2025. Événement oyo ezala ba congolais ba na ba congolaise ba ose l'événement le quoi événement oté.
Alors Madame Belleville a ça la eloko mo boté le ka inaperçu ke ba bien kazanga na mystique afumi a ça la eloko té ele ka inaperçu ndenge tozo bi sabino congolais na moni bande ko belé ba otuna bongo biso bato ya Chine et bongo biso bato ya Bethlehem bongo biso bato ya Kuala Lumpur au Jérusalem on a Jérusalem on a Gaza to kosomba bien ndenge nini ba explication ezali wana et puis na sport oyo bengaka na numéro oyo ata ozali na Zanzibar ozwa billet tonde ko nyonso toza besoin bazolo déjà billet et puis c'est la toute première fois papa kulutu to bosana te ba polo na biso pe ya Belleville ezali Belleville faut revers ezali ba chapeau ezali d'ailleurs to moni ke na uta libanda na na posa na côté événement na polo nanga eza wana ba chapeau na biso pe eza wana voilà et puis ngina ba solo moko vente en ligne ezo salama ya ba billet bobenga kana numéro oyo ba tie ya réservation bobengi ba ko expliquer bino ba ko orienter bino place ba billet zali ndeko oza pe libanda oza besoin ba sommelo déjà billet na yo to sala soki neni benga kaka mukolo yango putulu ko mata makala makotikala. Donc c'est ça événement to anango événement za moko bien ka za nga o talonnez-moi liloba mo lisusu par rapport à bandeko nyonso to saka ba émission biso nzamba pesa biso chance kozala pembeni ya Madame Belleville et puis kosangana biso no surtout yo ko sala émission ngana biso bien kana sepeli nango te olongoli yango yo poko loba nanga Pamela pa ko loba nanga Mundir ba ko loba nanga eloko wana na ba communicateur monsieur ezala raté liloba lino ko bisa ba communicateur ya Madame Belleville baza na attitude nini lelo en tout cas elo ngana olobaka tonton de bino mo bolobaka focus ndenge bino mo botelemela ngai en tout cas moko au vent d'abord mon Jérémy compétent ça bengio émission sali na sepeli na ngote au moins ba tonton munu wana est-ce que kula to so nanu Zuma benga tendance pour le bané bongo ana courage wana abanono ndeni ameka ndeni ameka ngote pa otuna est-ce que chaîne ngo ya yo e bandi bongo zali boma ya mutu na yo awolobane bongo mais biso awa ozomona discipline ezali parce que notre autorité morale d'abord ye moko aza muta discipline et boni bato bazoluka ba encadrer biso parce que bino ne bato ba encadrer biso so to sala lo mo ya mabe awa ezaka basistement et puis ezaka peka binoté ezape ngape na ko sala lo mo mabe Pamela benga bisanga ya gérer en tout cas te OK na ngo mabe ya longolango ezo honorer valeur ya mutu to zolobela te c'est normal voilà et lo na osenga na bandeko na biso abasi mo bebe bengi dipine dipine o nino sali o ba fingi yana nga setembaga ba fingi yana nga setembaga ba fingi ya Mirai Tubadi ba fingi na bisi dipine sana charisme leka star pour setembaga obi amutakala te amutakala azaka na mode d'ordre na nzonzinga ya azaka na mode d'ordre lelo atangi na moni atangi asalaki mission mobo alobi merci na Madame Belleville pour ozongisi nga lesuna mais oui Madame Belleville ça valeur bato ebele balinga bakufa po approcher fa fuka melaye. Bon, dossier au peut aussi il y a promotion. Tout quand on a dossier, nous avons révélé en 2025, bah yaya est belé, surtout mingi azola sanga ya basi, bah osenga Madame Belleville pardon. Ok, bité pardon peut-être cause à la paix avant événement. Pour tout le monde a payé à moi les larmes quoi soso. Pour événement Madame Belleville nous ezalaka waouh. Non yebiso. Ne yaya. Je ezalaka waouh. Madame Belleville bah ouais c'est pardon bah après au fukama te yelinga ngote wana eza idolâtrie Madame Belleville a kosa idolâtrie ba fukamela mutamokilité OK Madame Belleville ayebike na uta mabele na uta na mabele na uzonga mabele ayebike na sango nzambe ne champion ozomona ata so yena yo olimbisa na ngayo na likambo na te azate lokola yaya ofinga nga soso ofinga nga libumukodo obenga nga pulaye o senga nga pardon na olimbi sote Madame Belleville ko abongo te ya linga te muta fuka mela Madame Belleville ko linga te muta fuka te menzamba révéler nga
pardon au Sénat maman. Et ça déjà et puis dans on est déjà en route en train de télécharger bientôt moi zoango en exclusivité ba bongo en exclusivité o lo ba no mo ya d'abord au monde on ka ke ba misolo ya katelo ngo corriger papa misolo ya kata parti à corriger yo mama zanga bongo te a dire no ka yemo kutu na na makasi ozo mona nani tonton madame Bellevie asa mutu mususu yango moni nzamba yebaka pourquoi lekisa biso na nzela madame Bellevie c'est ça ozo mona avandi matali ayebaki soki ngana zali côté kuna sans éducation sika boy sans ayiwa côté kuna donc cela veut dire bandeko oyo baboya koyoka nde omona ke bakoka kovana na madame Bellevie bakoka na madame Bellevie pourtant mutu otali soki valeur à moi c'est sa beauté tonton nga sans tabou sans tabou. Mais madame Bellevie non, moi ça mutu akolo ba bêtise te. Moi si aza maman aza mutu aza ka exemple. Il faut ça l'exemple à suivre ya bana ozo bota. Boni ba bana ba ya kozongi selo ba film ya kalele. Ba vidéo ya kala. Ici les paroles s'envolent, les vidéos restent. Ah mutu akufa kata eza ko piquer ba crise na osambo. Pour la mabele côté le makotambola. Ozo mona papa kulu na fana tanga roulant des chemins. Tout autour de lui sera madame Bellevie. Au travail français. Tout autour de lui sera madame Bellevie. Mais tout autour de l'autre là, oh, Sodome na Gomorrhe. Boni, je suis les routes des chemins. C'est madame Bellevie. Voilà, merci beaucoup. On les a pour rigoler, pour se parce qu'il faut te faire divertir bino et puis na ba conseil na bon on appelle que tolinga ser na biso. Allez, régie finale, tout ça musala kuna. Botie la fiche à pot. Pour ça na mo mukebwe. Pot. Fiche. Yango. Affiche na biso ya film asika. Yango. Film asika yango. Pour Mikolo, ils ont promotion, il y a les 29. Il y a le film et la biso. Tokola la ti les 4. Ti les 4. Et non, on va les 6. Voilà. Les 29, on va les 6. Après film et la biso, seconde choix. Pour ça, moi, Mouké. Après film et la biso, seconde choix. Comment madame Bellevie, quelle performance? Batu naka. Moi, soit l'embakate. Baninga bazakana on peut. Otiki no baninga bata na rediffusion. Mais hier. Film les autres avant dernier épisode à sa boîte qui déjà fiche communauté mon m'a déjà tout ça qu'on s'est là bien kazanga tant mon a makambo ça la kondingini ya mo ba mones ba lingete olobi ba mones ba c'est pas moi c'est endurance boité parce que ba mo ba commenter ba biloko madame Bellevie ça là ba mutu bazaka étonné comment moi si ya boye na kati bana mibali azo comment azako se poumoner donc azo la ça que meilleur o ya yi azo teka culture na biso ah non bravo ozomona ayene loko moko ba innovation ayene biloko asika na kata art te mais ça ma penate banda na mwana ntusu ti na mwana suka théâtre ya gérer maison de production moi produit 4 films par mois et ça chaque jour un épisode et puis ngana landa Major Zolo voilà. Après ça témoignage à l'époque biso tant ça la CD ce qui ça le premier épisode pour le deuxième épisode de côte fait 2 mois mais madame Bellevie azo côté biso na 2 mois azo côté sur 4 épisodes 4 films et plutôt 4 films 4 films ils ont combien d'épisodes c'est ça et puis les gens comme ça lelo nazolingana tuna moi muke ponga na mituna kinango obi lelo bato théâtre lelo neto bengaka bato cinéma ya Congo bakoma banga ko kende tina ba 12 épisodes mais madame Bellevie lelo so koma tina ba 17 film moi utoleka koma tina 17 azaka na confiance wana na ba fan na ye asa aimiye biwa ça c'est ça si aibi place à télémeli ti yokanisi ti lelo bato basenga deuxième saison d'éducation parce que tu vas comprendre film ndenge zaleli okotika biso na suspense wana te il faut la biso deuxième saison voilà. et puis to vendre te kotala susu temps de la fin basengi susu deuxième saison nango tenga kuna sengaka na 2 films na senga deuxième saison Marie-Hélène na Spiritus. Des films wana na émission. Ni au pire Spiritus
Attention, zong na scène on va senga deuxième saison voilà. Attends la commentaire ezali parce que ça film moko attends ezo bando ngana lo baka boya famille bota film où ça a un impact na idéologie parce que yé moko nano ça a un impact na idéologie mon pote écriture à Musuni et bon tu na Musuni ngani Musuni bata auto banola ta la 1986 auto na benga padio Musuni bato ya Belinda Kadi mama écriture à Musuni ya bébé obi tika bateki kwanga tikela bango bateka kwanga batiki tikela madame Belleville écriture na ye donc film na biso pote tant on parle déjà pote mon ami mon igno ce que ça film oyo bandeko nanga na ye kozongisa bino lisusu film uti kosila ezali second choix voilà boye bango ki ba vie oyo nga nazomona wana ndeko nani père na biso Alino Soba ayesenga bi omundi ba idéologie oyo nango wana ya kotanga ba vie abe salamate esalate abi esalaka biso bien émotivaka biso parce que tokende kotala lisusu donc ba vie onga na omona wana malgré mboka ezali ofongoli TikTok este ok na YouTube este ok na nini boye este mais famille bote ba vie openga pe na moni oui eza bien mais tobakisa les têtes c'est la porte total la film na biso seconde choix to matisa ngolo so makasi voilà parce que biso madame Belleville ou rien voilà o ezoleka kuna balamba mami wata ya pepe soupu musavana Museveni babakisi na savimbi batie Kagame na kati babakisi Kagame toyate pe na ntuka ba bozili susu nani Macron botie na kati batie pepe soupu toyate voilà alors Bianca Zanga tokomi na suka ya émission na biso masolo ya tija moko wa lelo bit na biso ezali promotion ya le 29 mars na Showbiz liloba nini o bato bako retenir ya motuya ba famille boto baza de partout bazotala yo TV moko bato ebele ordinateur moko bato ebele téléphone moko bato ebele bazotala biso de partout 1 minute o sola bandeko o tout bazolanda biso ba balingaka mama Belleville na ba balingaka mama Belleville parce que nyoso tout wana bazaka bandeko na ye baloba mboko waye voilà ngelo ngolo kaka madame Belleville za na anniversaire te bato ne balingaka baluka ba kuma ba anniversaire madame Belleville tika boy oui parce que madame Belleville za tout le monde de konaye yo so yo mo na mutema no place au vandi au moni ke nazara na problème Belleville te ya un événement pour madame Belleville za na anniversaire te bino ne bolu do wa monique aya événement ya kotika na ndako te première ba deuxième ba classe rambon somba billet $10 le 29 na Showbiz $10 VIP $30 do baya donc nous on le beza te boya belé ba fan na biso partout dans le monde bozali yo mtana poso soutenir madame Belleville à 5 yo bongote et puis avantage ya soutenir ba œuvre ya madame Belleville bandeko eza quoi ba enseignement biblique na opesa bino lelo tala ba vie ya ba fan na ba ya madame Belleville nyoso ezokende ka wow parce que mongo wana asala nango matala na te asunga nango bana bitiki talo feli na mukolo ofeli na mukolo kwa yo siko tala ba mama oyo basi ba lembi na ba papa ba lembi ninga sunga bango bakisa lisusu mabota ya bandeko ba tournaka film soki ba tourner ba comédien o ba kenda bana na ba batikala donc tango zoya ko kota likambu ya madame Belleville recevez bénédiction na yo na komona amen parce que mbongo wana zo sala ngo matala na te azoboko wana ngo mobala mwana mukete avandaka na poto après yawa te nalobi mabe aussi pour ça nalobi mabe te azoboko wana ngo bon to chaka mibali ya bana mikete voilà azo sala mbongo oyo esunga bandeko na ye donc c'est ça Bianca Zanga
Mifi Lessa, Odette Lessa, Pesselanga Bangombote. En tout cas, d'ailleurs, ma banga la bino, ma botte na bio déjà Mifi Lessa, Odette Lessa, maman na Lesline, Mifi Lessa monté ma papi, boyoki d'ailleurs ma banga la bino. Iran qui a luta monté ma Richard, ah Nadine qui a luta, malobi vraiment, boleke belé, Lama ma chérie, Mami Tadina, la grande H, Iya Sylvine Jolie. Maman Ningo ya Mputu, maman ni ba. Ngari ngasobi ya Sylvine Jolie, bola mweleke belé. Bola mweleke belé. Maman Gina Mabiala et maman ni ba super et boni famille Mobimba kaka, famille Bota Mobimba place tout bozali donc en tout cas Nzambalo la vraiment pambola bino, bibi Chimu Somba il pas décoration. Boni basanga maman Nicole Loboko. Mutu no batunaki yo. Mutuna tunaki yo. Sandrine Bebonga. Sandrine Bebonga. Malobi moi lingwa la tongo. Yo botama na komini. Nga botama na lingwa la. Ah oui. Mutono nga bakunda ngo na aketi. Na aketi. Biso ka bamba re. Mais to foutela partout. Sandrine Bebonga na Kikwiti. Na wapi? Kikwiti ko. Oh, Kikwiti nende. Avende Kikwiti zali. Ah, na. Mukaza Kikwiti bolo. Te na kalizi place zo bazali. Na bien yena Kikwiti. Nga na aketi. Mais mon enfant na panya mutombo. Mi file sapé kabamba. Oleki Louisa chez Mère Biomba. Mère Biomba. Na panya mutombo. Na quoi na pas comme immeuble. Mali mola tongo. Pourtant on peut se ma référence wana. Yo bota mawa. O tia biso mnona na TV. Na bisi. Yo boniko. Voilà. Alors to comme na suka na ebite so to kolimwa to pumbwe. C'est photo pumbwe. To pumbwe yo be to sala nini. Alors bande ko na biso ya famille Bota. Biso tozala likamuna mutu te biso ka promotion. To la ki sabango ke betu ni ba ou différence yena. Madame Belva saka ni ba film le ka inaperçu ni événement le ka inaperçu. Et puis bon moni rediffusion, il y a premier anniversaire. Il y a Bella production ba zongi selibi no ngol sus na Belvi TV. Botala ndenge zalaka. Donc to uti musika. To uti pena musika. Mage ba biso yo ba jalelo tozalaka te. Mais to yeka to koti likambo parce que cause tozo buneleza cause moko. Ce qui lelo muto zo finga Madame Belvi se ko lingi cinéma Congo te. Cinéma Congo te. Olingi progression te. Olingi to zonga na 3000 francs na mayonnaise ba pesa batu na tournage. Boni zuma ko pesa batu agene. Ata yo moko to zonga na théâtre bongo. Et pas solo pour moi. Théâtre balami loso mafuta pembe. Tozonga na théâtre wana. Olingi bongo. Soko zo finga Madame Belvi ozandoki ya cinéma congolaise. S'il vous plaît. En tout cas, toyeba ko valoriser mutu oyo. Ce qui place au Madame Belvi aza lelo so ezaki maki ngandi. Tonga to ando betele pe maboko parce que aza rwandaise te, aza burundaise te. Mais lokola Madame Belvi aza na période wana nga za maboko ekata. Voilà. Popolipo,